mais tala ne mwanda sema koma mikanda boni afinga fumukusu afinga ba chauffeur mosusu yamona lobaki il n'est pas poli c'est trop mal éduqué et bango moko tango atiki rumba moko beta na podium yake ko koma mpaka sa likola danseuse en plein concert na motoki wana bakoma soko bangolo baze ko sio mukana nzoto on essaie asimbi sexe ya mama olobi yango na français sexe ya mama na ye sexe ya tata na ye ti yango na lingala omona ndenge nini ko scandaliser na émission oyo ekozwa problème bato baze ko kufa soi disant na mboka bango baze ko distraire bango baze ko kenda kuna ko sala ka folie na bana na bango eko bomba mabala na bango basi metaki d'accord musique wana eko zonga lisusu po distraire bango eko ya lisusu po panza ba foyer na bango to musique ango changer moto moko alobaka na Afrika na ba dirigeant leka alobi mokolo bokomona mindele bakomi ko sepela nanga c'est que na trahir peuple nanga mais soko mindele ba telemeli ngai c'est que na zepola mon peuple soko bo siliki na émission yebiso de Kondombele to sali boye bake bozena 2% ya conscience na ba cerveau na bino bato nesika bakenda baluka pourquoi bato baze ko kufa chaque jour bato bakomi ko sepela basala mombongo eze ko mema liwa wana vers bango lelo ba morgue privé comme lelo ba cimetière privé pour nini te ba initié na cerveau ya bato nyonso président Kabila kufa lelo lobi mosala soko président Félix Tshisekedi dit tel lelo inane so de monton moko non osилité mazena 5 atikali na 4 ans tango nini ya kotala bon. Bonjour à toutes les internets mbote sike zwami bino na ba nyoso bazali kolanda biso mbote jambo betwabo ai sali good morning esika nyoso ekuti yo et puis na temps ozali kotalila yango wabino marakuja la métisse noire veut dire moi si ya mokuse na makambo ya milai autrement dit la reine de YouTube cours des grands hein tozoko bakana musala yango merci na bino nyoso mesana ko yambanga na banda kuna bino son kena toke son kena benga merci na bino nyoso merci na balandi la biso ya Africa Telema TV vraiment et puis ya Marakuja TV bozala vraiment attentif na o lelo bozozwa ya bino Marakuja aeli bino lisusu et Marakuja zwami wapi awa vraiment tozali et pas ya ndeko na biso ndombele o bomesana kolanda etango nyoso na ba écran na bino na osenga na bino mingi vraiment ya na mingi na senga bino na mikitisa nyonso vraiment abonnez-vous massivement na Africa Telema TV et puis na Marakuja TV abonnez-vous massivement na Bongania Media abonnez-vous massivement na Aisha TV et puis na Moindo TV et puis na Biscuit TV donc et pas y wapi bokozwa émission na bino oyo et puis na Congo Bopeto TV na zanga moko te kaka ndenge zalaka merci na technique vraiment merci na technique grâce na yende tozozwa bilili bason kitoko nef lumière ngala et bien la simbi technique toza pe pai et pas ya ndeko na biso ndombele tozana ensemble na zanga moko te mbote ndeko ndombele mbote mama na ngai Marakuja mbote pena bandeko yonso ba tui bongo libaku ya kolanda biso mokolo malelo ndiko dombele na moni bilo vraiment yé makasi mi parce que zo loba déjà les sentir plateau na biso obligé déjà boni santé boni makambo zo kelendenge biso tolobaka pona bokolongono bwa nzoto kimia ezekati na itumba koya na tembe tobotama babali tokokufa babali totambolaka na kibobali na biso biso tomeseni koloba na makambo biso tokolobaka pe tokosalaka ezene loko kobangisaka biso te po ekenda bato etikala bato toi. Ok, matondo mingi ndeko ndombele na ebi la mukebolanda ye na ba chaîne kilikili ndenge répondaka na ba question na ye lelo oyo Marakuja ye sur place parce que na ba réponse na ko pesaka ba tu ba pesi ba question na bango tourner la biso ndeko ndombele à répondre biso exactement à répondre biso nini penza oyo leka na makambo oyo na ba question to yeli lelo Belgique bengaki Londres bengaki tozaki na ziba tazi pa bengaki Europe ba bengaki nga Marakuja kandi ba misana ko landa ba émission na ngai nyonso batu ya Afrique pe ba bengaki na Europe ba bengaki donc Océanie ba bengaki balobi tourner la biso ndeko ndombele aya no la biso na tuna oyo ndeko ndombele
ya liboso question na biso ya liboso ezali ndeko Ndombele azali penza réellement nani pour répondre balandi na biso ya Africa Telema TV ya Maracuja TV puis Bonganya Media. Matondo ndeko na ngai Maracuja ndeko Ndombele mopanzi sango ya boyindo journaliste panafricain mobundi ya religion africaine moto ya kotalaka makambo lolenge moko te na bato ndeko Ndombele mwana ya mfumukusu nesongi ya nzila ndeko Ndombele moto ya lingaka bayindo bazala malamu tala na mokuse soko tokoki komitalisa wana nde biso. Ok, merci ndeko Ndombele. J'espère que Bolandi est très bien à répondre à l'objet moto et la bayindo bazala na kimia bazala toujours malam. Merci, abonnez-vous massivement na Africa Telema TV na Maracuja TV. Ah, vous avez une émission nyonso na Biscuit TV, vous avez ya sport, ya musique. Donc, il y a politique, nyonso awa théâtre, série télévisée, kaka na ba chaîne Oyo, donc vous appelez, abonnez-vous déjà. Na place où benga Maracuja émission côté tout donc abonnez-vous déjà. Ndenge ndeko na biso mama Imbudi, moi c'est Kimia aza abonné, donc bino pe vous s'abonner déjà. Ndeko Ndombele, deuxième question na biso ezali, pona nini bobangaka te? Est-il lelo bozaka ko soutenir ex-président na biso Kabila? Pourquoi? Mama nanga motuna wana sekisinga moke na kati kobanga to kobanga nani penini omoni biso tolobaka bosembo zena ntina te bati yango biso pe lokutata soko kotia yango malasi kolumba be solo nango mabe ya lokuta c'est-à-dire oh biso to yebi eze bosembo sur président Kabila il est le 4e président dit prophétie wana moto akobongola yango te. Bilaka Fumukimbango Eloba, le 4e président, il sera jeune, doux et calme. La tâche ne lui sera pas facile. Tomoni Yango, le président Kabila, arrive au pouvoir dans 29 ans. Akuti Mboka Yako Kabwana, Robert Wazwandambo, Jean-Pierre Bemba Wazwandambo, Arthur Zaidi Ngoma Wazwandambo. Andimi formule inexistant à Mokili. Formule 1 plus 4. À Kaboli pouvoir. Si mais à Kabola pouvoir, à l'outil qu'on réunifier la République démocratique et à Congo. Parce que mwana ya bilaka. Mais incompris. Le quoi to zena mboka ya bato bakomela ka sododo. Le quoi to zena mboka ya bato yo bondumba ezalaka nango rendez-vous. Bato basimbi bosembo nde bazalaka ridicule na mboka na biso. Moi je suis koteka tant mosusu mangolo na yena motu azo ridicule mais moi je suis comme ici punda atelemi na kwa zeko tuna balekinzila benkoni papa matapunda te wana zena valeur bato bamoni biso ridicule poto lobeli prophétie ya fumo kimba président Kabila malmené tango moko na bato poto pona yebi ke bakosilika bato poto balindaka makambo te. Mais Nanzila na bino na pesi bango conseil ba ke ba AVC ali. Pour soko zeko silika ke ba na AVC. Bo sembo ze na ntina te bati yango biseu. Président Kabila tamba yei. Akuti mboka ndengeni. Akuti mboka na balkanisation presque. Oyo zalaka makanisi ya mondele. Akabola mboka po lo bama na ba conférence minene ya loposo pembe. République démocratique à Congo c'est une dimension d'un continent. Bakoki batika yango te vivre en paix. Toi ça l'appelle mobile. Et c'est qui bakabola yango ndambo. Attends bolokaka même moi dans semi à réclamaka Congo dia toté la naie. Et c'est kaka na même philosophie on a balkanisation. Président Kabila bundi pour unifier mboka o ya sangisi. Akuta or soko ya Kisangani. Or, il y a la République démocratique et à Congo. Et ça a la propriété privée à Belgique. Il y a un monde de la réhabilitation, il y a un verse. À Kouta Iranium, et ça a la grande puissance. États-Unis, France et Belgique. À Kouta Colton, il y a la grande puissance. Yo Congolais, au fandi Nicolo Abomengo, au Sombakami Kalia Tombola. Yo Congolais, au fandi Nicolo Abomengo, aux pays le plus pauvres du monde. T'es président Kabila Lobité. Ça doit cesser. Tobanda naino kokata ba contrat oyo eza issu ya colonisation. Mondele lokola yebi ko manipuler
mondela bandi kokota na opposition armée na opposition non armée pour pas combattre le président Kabila. Na yebi mai na kolobaka na saka na kobanga te tango na kolobaka pe na apuyaka président Kabila. Lelo moto azalaki on m'abattre lobby eleki tolandaki ba débat tolandaki ba soi-disant batomayel tolanda papa na biso ngwanda amikumisaka chef à sécurité ya sniper wana na tango Mobutu asali ebele ya ba conférence président Kabila sombi mandoki na reçu ako sali sélection te aloba de n'importe quoi biso tozaki ko yamba bapel ya bandeko ya ba combattant ko finga nuit et jour mais président Kabila a que sa pouvoir en opposition pour comprendre qu'il est un homme averti. Président Kabila Moteko ko revoir code minier te to mekanamo bino ba grande puissance nzambe soka tiaka bomengo na mabele na biso ezalaki po biso to bénéficier nango boko somba yango te lokwa boze ko somba loko pa ya esclave bino ko tipri bino ba sombi bino moko ba commissionnaire te to matisana no prix te ba initié na cerveau ya bato nyonso président Kabila kufa lelo lobi mosika lokola pe soko CIA asala na bangunza na ye to yambi pe bangunza mosusu soit disant ba kolobela ka boindo mais ba combattre le président Kabila biso to ba kasi 4 hommes président ya prophétie lelo président Félix Tshisekedi a côté na bato ba ko dit que président Kabila c'est 4 hommes président ba confirmer que président Félix a c'est 4 hommes président yende fumukimba balaka te monta ko legate botambu sa micro na bino bozeba pandisa moto akoleka te a confirmé président Félix Tshisekedi nde 4 hommes président pour eloko ebele kobuka bango akozala jeune président Félix Tshisekedi tata la tâche ne lui sera pas facile te président Félix Tshisekedi akuti mboka ini tâche facile na apuyaka président Kabila po bango nde bakoyisamaki 4 hommes président ya bilaka tout le baboye ndeko ndombele selon bino Fati akokokate parce que aza président ya bilaka te selon bisote selon réalité po selon ngai mokili etambolaka selon ngai te selon réalité eze na mwana bapesi etinda na mwana bapesi etinda te mwana bapesi etinda tata lamuki na ntongo alobi marakuja jwa sani ya elubu oyo kenda kotika yango soko na mbata mayengi kuna moto moko azali kozila yango akovoyage na nsima ya nzanga ndeko marakuja nde bapesi etinda me ntango alinga kenda eze na moninga moko bazalaka elongo alobi te na akompagne yo babandi koakompagne yo bozali kokenda ya moni mwa bato bazali kotala soko bakabelo soko biloko nini atelemi akeya moni ya zene tinda te akoka konda kote moko moni baza kokata mikadi ya tombola kwa ba jeune fille balingaka mingi mikadi ya tombola asukeli wana asuki pe wana mokolone sukeli wana azena compte rendre donc le ba président c'est là kenda na une explication oyo pona zonga wana na mutuna moto azena compte rendre ze ndeko marakucho kopesa ketinda yende fois comment pour permettre moto wana voyager bo elongo bani soko ndeko marakuja atelemina ndeko na ye wana babandi kopona mikadi tengo nga eleki kuna moto engaka kenda mobembo akei sa biloko wana to akei lisusu te moto ajoi problème eze ndeko marakuja tozongi na contexte ya président Kabila 4 hommes président ya bilaka tango balobaka président Kabila président ya bilaka balobaka te république démocratique ya Congo ekufi to tosuki wana te mais prophétie ezalaki yenda azalaki na tâche ya koranda ye moto azalaki na makambo ya kokokisa na ntango ya président Kabila falaki alandela nyongo contentieux belgo-congolais na ntango ya président Kabila falaki asangisa mboka oyo mobimba babelge bazalaka na nyongo na biso oyo esengelamaki ezwama na ntango ya président Kabila ntango oyo président mosusu akoya soko président Félix ndenga ye lelo ayengaka kuta mbongo na misolo yako oyo yalingaki anyokwa matepo ya kotonga me baprécipité makambo elelo tozali kobanga mpo ndelo oyo président Félix alandi ndelo wana bato nyonso balanda yango na Afrika bareusisa te président
nyonso ya monaka ba parrain lokola communauté internationale ba parrain lokola impérialiste ba kosuka ka lokola Blaise Compaoré ba kosuka ka lokola ba président ko sisa kotanga kombote ya Afrika po moto moko alobaka na Afrika na ba dirigeant leka alobi mokolo bokomona mindele ba komi ko sepela nanga c'est que na trahir peuple nanga mais soko mindele ba telemeli ngai c'est que na zebola mon peuple nanga tango mindele ba inaki président Kabila biso fallait to comprendre que Mandela se retrouvait de sous-soutenir dans l'intérêt dans mboka o président Kabila comme ikoloba po ya bolamu ya population mais les autres moni yango ba réhabilitation ya l'école et c'est ko salima na ba 1,500,000 quelques mille dollars autant mosusu na tango wana ba fingaka Kabila diable réhabilitation il y a 1000 écoles et ça là qui au moins 100,000 dollars par école mais tout on y a ba uti ko réhabiliter école moko wa ile kakina betando 1,500,000 dollars et lingi koloba dès que président Kabila président Félix Tshisekedi azeko sala kaka mabe mais cahier de charge oya kuti et ko permettre eta sala cahier de charge wana moto il fallait qu'il y a détruire rango et ça qui 80 président pour ya ça qui n'appuie ya boindo to ya fundo. Ok, merci Ndeko Ndombele na réponse au Pesibiso tout le baquet président Fatih Ndengaza wana donc azaneka pour attendre lobi tozongela susu président na biso Kabila o azaki ya bilaka parce que yaza elaka te yaza mwana etinda te batinda ki kozongela mwana bilaka to mwana bilaka te président na uti kolimbola esika na succès yao président Félix Tshisekedi alingaka ya kokuta biloko balambi batina mesa ya lei po etumba oyo eze na mboko oyo président Félix Tshisekedi il ne faut pas marcher le mot akokoka kobunda yango te akokoka kobunda yango te po ya lingaka kuta babomeli ye cahier de charge est-ce que vous avez komona te ke akokoka te na ino kobunda tumbo oyo d'abord tango kaka alobaki na bato je suis un chrétien pratique moto asambelaka yesu akobunda la république démocratique ya Congo na mécanisme ni po yesu ye moko premier responsable ya mokili soko moto akufaka na 33 ans azali na koliko sote atika mwana te soit disons ndenge kokolobaka mais c'est un irresponsable po mobali akomaka responsable na 18 ans wana akokisi makambo nyonso azali kotala bana azali kotala bolikoso te na kombo ya yesu kaka loba président Félix Tshisekedi a se ressaisir akota na bofumu kimbamba mais soko kotambola na identité ya christianisme na bomo ina ye zongela ngai bisusu sima ya mandat na bango ya 5 ans tuna ngai to bakisi nini. Ok, merci Ndeko Ndombele. Tokozonga kaka parce que za musala na biso, abonnez-vous massivement na ba chaîne. Oh nyonso bozolanda émission oh vraiment est-ce que ezwa mibino Ndeko Ndombele toki mamba na sima na ngonga. Olobini ni pona mitakala ya ba autorité, ya ba star, na ba pasteur eza kobima na ba réseaux sociaux. Olobini ni pona. Mais wana eze ngana kama kangote. Ngana kama kangote pour baser lokola ba sardine. Ba pasteur, ba homme politique, basé ba sardine. Mitou et si quelqu'un n'est pas nité. C'est-à-dire, si on a des réseaux sociaux, il y a combien de temps? Tout le temps, on a des bandeli, beaucoup de gens beaucoup qui. Au salaire kamabe, na ko batema et ça la ke bandeli. Mokolo moko mabe wana ko koma na ko kola nango, mokolo moko mabe wana e ko koma na likokisi nango ko bota mbuma. Mitakala wana ezaleli ya ba pasteur. Ezaleli ya ba pasteur. Bango moko ba vivaka na bolumbu. Ba homme politique na biso ba vivaka na bolumbu. Omoni tolobaka science sans conscience c'est ruine de l'âme. Bato wana tobengaka bango ba honorable mais bazé ba déshonorable. Ba déshonorable. Bazé ko mériter même pas respect. Bolanda balbo mais c'est ko bimalelo. Bato bakotaki na pouvoir sur le 23 janvier na président Félix Tshisekedi. Tia zalaka na ndako aze a responsable ba liste ya mitakala oyo ye fo mona soka komi na bokonzi. Donc epai na ye atoi pouvoir aze na likambo sa la terre.
asombi bandako ya mopanzi bandako oyo akobanda kokenda abattoir na ye toloba abattoir esika oyo ya kokenda kosala manjoli njonjo bato ya liboso ya akointerpele bato bayebi esika nkolo etekamaka bato ya liboso ya kosala na bango relation bato oyo bayebi bino bachroniqueuse bien bato oyo bayebi bajournaliste bien bato oyo bayebi badanseuse bien wana barelation ya liboso batato oyo bayebi nkisi ya bokoko uwiri tiru bakiri fuiri bango wana nde baninga na ye mpo nini fokoma bakasa likolo ya basi wana nyonso moto ya bongo azali na ntango nini ya kokanisa bolamu ya peuple te bolumbu na bango soki esambwe tozali na ntango ya mbangu difika ya swekama mozipolima ye mabombama oyo nyonso basalaka na nkuku ekobima na mpwasa mpo ntango oyo eza ntango ya fumuki mbangu bakolakisa bino ete bokambemaka na bainconscient mais nga nayebi te okoki ozala omoni ntango biso religion africaine biso bayindo tokolobaka polygamie eza permis mpo nini bato basala biloko bizangi ntina wana te soko réellement ozali na base officielle ozali na posa batindelo bolumbu ya mwasi na telefone to ozali na posa osala soko bolingo ya mosika na telefone na makambo yango nayebi te ntango toembrasse religion importée ekumbi culture ekumbi mode de vie nyonso importé lokwa tolinga mingi bonzambe ya mindele ekumba biso na bisaleli mais uta la nuit de temps mokolo nini bato basala bolingo à distance ya de milliers de kilomètres elengi nango nini soko balobi liboka ebonga na motu te nango yo liboka ozeawa oti pilipili na kati otwi moto azotutela motu te wana zee na balumbu soko wapi pilipili wana ekobela tolongwa na ino na mokili ya boyauli wana te tozala bahome conscient bome conscient boni toute une génération bome des sciences na bauniversité baprofesseur des universités bakosalaka bolingo à distance basambwi bolumbu libanda bome religieux bato tomonaka bagrand na mokili basambwi bolumbu libanda bome politique basambwi bolumbu libanda toute une génération basée pour courir derrière les relations sexuelles. Parce que priorité n'a pas moyen de coquer à la vraiment relation sexuelle. Pour nini comme il là et lokoyo motoalali azeko kanisa bibelu ya mwasi ngaye na kukufa likolo mwasi oyo ngaye sokona mais tala boni ba limiter biso mais c'est piège c'est mon temps préparé par l'homme blanc. Ba série télévisée eze kotinda bino nani mais botala ata ba théâtre bokotalaka ezalaka nini basimi bale bakutani babundeli mobali ba théâtre bakotalaka abotoli kingandi mobali mama bokilo na mwana na ye babimi na mobali moko tokei soko na ba marimar bakokendaka kaka na ba piscine rendez-vous ya bolingo basalaki bolingo akoseli ezemi ba dévier génération jeunesse ekokaki kokela jeunesse ekoki kozala consciente mpo na bolamu ya mboka lobi jeunesse wana ekomi coureur de jus bana basi balandi bakupe ya mibali bana mibali balandi bajupete ya basi eze kosalema au vu au sud de tous solution nango ekouta wapi te moto akolukela yango solution eze te soko toleli epai ya bahome politique bo encadre jeunesse homme politique ye moko moto ankoro tokeye pa bamusicien bakoyembaka nini e bango moko ntango atiki rumba moko ebeta na podium yake ekokoma mpakasa likolo ya danseuse en plein concert na motoki wana bakoma soko bangolo baze kosemuka na nzoto on ne sait pas toyebi te touti wapi tokomi wapi mpe toze kokenda wapi donc bolumbu ya bato wana soko na kozonga na motuna na bino nge ekambwisaka nga te mpo nayebi bavivaka na kati ya bosalite wana. Ok, merci Ndeko Ndombele, bavivaka na kati ya bosalite, boki réponse ya Ndeko Ndombele kaka ndenge motinda kinga marakuja na komi sur place. Ndeko Ndombele toki mambangu exploitation ya mwasi ekomi na ba domaine nyonso politique, musique, théâtre, baza ko utiliser njoto ya mwasi pona kosala mbongo molobini. Na okipashi na motuna wana
Tant que Mandela a éduqué une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, il y a moi si moyindo. Moi si on a zalaki femme spirituelle, contrepoids, il y a mon bail. Moi si on a zalaki valeur. Il y a beaucoup na instruction wa le polda zeko pesa ba premier missionnaire catholique ba yaka alobi bo isoler basi ya baindo bo kanga bango na ba mission plus de 9 mois bo chosifier bango bo komisa bango bo objet sexuel ba détruire la femme le loata au sali orchestre ya manzanza au lukili nzanza soko ya miliki nido ozeko beta ndendende okozwa mwana mwasi danseuse. Oui, c'est bien à la boxe. À l'ongoli, pas c'est pour bien. Petit, mommy, venez ici. À c'est pour bien, na mon kadinaye. Yemoko la femme elle ne se respecte plus. Pour pas détruire ça qui est. Moi, si on a comme exploité, quelque part pour l'Indiano. N'est moi ça qui est pour le Kamosala quelque part. Bah, Ebisia ou à Monsala, tu peux ça yo. À condition. À condition. À condition. Position sociale wiki. On dit mi yango. Omoni tango to salaka baindo ko vivre parfaite communion na Monzambe. Moi j'ai baki eloko ya motu ya na bomo inaye. Ki bo moi sinaye. Qui bon moi si naïe. Bato ba kondana ka société ya bakoko, bankoko na bino babalaka na kibolenge ngeta. Ba yebaka ezena âge à chaleur pa ya mwasi et sengia kenda ko développer yango directement na ndako ya mobali. Moi ça c'est ko kenda. Ko koma moto mature. Moi ça koma ka mature na 12 ans. Tant c'est ko mona ba période a coli. Ba période ko la musaka ba désir. A komi akutani mbala moko na moto ako encadrer. Lelo mwasi wana na lingina tsa la parenthèse moko mondele tango yaki akutaki biso na programme mosusu a formater biso a installer programme na ye programme nini mondele installaki alongoli baindo naturel a komisi bango artificiel soko kei na mboka ya poto ato kuti bango bazeko tonga ba immeuble lokolo c'est artificiel yoko copier ndenge bakeye ko sokola na piscine na bana na bango yango yokumbe pana en oubliant que tozena ba culture ya kokesa culture na biso bolumbu ya mwasi mona na kate bolumbu ya mame mona na kana mwana te c'est ça notre culture mais bato ba kumbi yango mama na mwana ba sokoli na piscine po ba mona yango et pas ba soi-disant civilisé mwasi alinga comme artificiel manzaka na ye naturel les éditions sont importantes. Souki na ye crepio nzamba kelaki nango les éditions sont importantes. Il faut ati akabelo soko bazoki na moto akufa point d'interrogation boko mape ko linga kabelo ngwe sana ba maki ya basi pour la kisaki c'est original. Moi si wana azeko préférer sous-vêtement ya tombola alata na kana batote s'il vous plaît. Awa akukala tana tena leki na ndako akukala tana tena na voisine na ye même au cas ya tombola te gata na se akotia na clean na maya moto pour c'est original balongoli yo naturel comme artificiel elili nzoka nde elili zoka be valeur na juste na moto to na loko ezeko sala vrai geste na elili na yo ekozwa valeur na geste yo sali tango to miti bilili ya mondele to kozwa valeur na geste mondele sali lelo ba bandi génique biloko sezeko mais tango femme africaine a beli cancer de col d'utérus provenance te moi si soka j'ai exploité yemo quoi se laisser faire yango tolobi moi si nini wana ba exploiter facilement moi si ya christianisme moi si azé auxiliaire ya loposo pembe pour na femme africaine na basho lelo basongeli na bofumuki mbango d'abord na coutrement na bango kapese ya kokesa moi si abombi ami bombi tina se azé na tango te yango mona ka lelo mobali sokolati miniji babengi yo lokwa mbwa lokwa mwana boudin mais sokolati maputa na yo lati robe na yo mibombi nzoto na koliki ya moto po benga yo en tout cas ko ba madame s'il vous plaît
botosi kaka bandi na façon s'habiller. Moi si wana azonga na conscience. Amitala mais yinda zalaka chosifié. Pas mobali ezalaka lokumu mobali wa mona mitakala ebele. Ça se dit facilement. So ba fando le gars bolanda petit te faux petit na bambaye. Ah oh faux petit ah na mona ye. Wana mobali azeko vimbana. Tata molera lobaka ngote. Tata ya mobali soko mwana na yaze ko nyokola bana ko kotisa bango na kuzu kuna tata zeko vimbana ce petit azena batalon na ngai. Mais mokolo yo ba kozwa bana na yo ya bagoli goso. Baze ko fia ko la bango ko biloko bizangi ntina. Nde mokolo yo ko fanda o se rappeler ah ngana sala kamambe. Mwasi dignité ya mwasi oyo bolumbu na ye monanité na mibali. Tous du feu. Mobali sali le kumu amoni mitakala ebele mais basi baswaka tango ya kotelema liboso mibali abi na bino yonso botandani wana namoni moto okitanga puis le kumu pona ni mais pas na biso lelo c'est contradictoire. Moi ça c'est ko vanter ah wana kuta lemba na bima na ye asala kaka soko 2 minutes apamba alembi et comme le kumu anti-valeur des huiles vitamines, engrais chimiques, ba valeur sont ici. Mboka ya ben conscient, mboko bato bazé ko vivre bo satana. Mabe ezé ko zo engrais chimique, ezé ko zo vitesse, bo lamu et akate. Soko ba laquelle moto mabe du fils, soko mba sudui, soko liboma edui, mais soko ba pamboli moto comment malamu année 2019 année de prospérité, bato yo so babimi 2019 na misère na malheur. Bolamu ko yakate be mabende ze bolanda bato. Na bino basi pona ko conclure na motuna na bino moko bozonga na conscience bozonga na mokili ya boyindo. Éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Ok, merci Ndeko Ndombele ozo kokomba kaka balandi na biso ya Marakuja TV pe ya Africa Telema TV na Biscuit TV puis na Moindo TV Bongani ya Média na Congo Bopeto TV tozoko bakaka. Abonnez-vous massivement, pas plus pas moins, juste abonnez-vous vraiment. Vous allez décider à pena makam tozoko bakaka Ndeko Ndombele mutuna na biso musu ezali pona nini fumukusu alingite kosangana nane mwana nsemi. Pourquoi? Matondo mingi mutuna wana nakoka koloba pe na yanola yango te. Koloba na yanola yango te. Po personnellement ngai po babaka mwana soka koli akomaka pe mosungi ya baboti. Soko ngala keye pa ya fumukusu ke munzana panda na ngola lesongi ya nzila. A supposer ko tuna ngai bi mwana na ngai Ndombele Botale bato balingi ngana ne mwa dansemi to kuta na to sangana. Ngai eta mwana na bango na koya na bi papa wana ngai mwana na yesika e pa ya lesongi ya nzila. Na lobi tata na zena 4 raisons oyo na kosepela te bino bo sangana na ne mwa dansemi. 4 raisons ngo pe tata ko tuna ngandenge botuni ngawana trop bien merci. Mon fils est pour nini olingi te na sangana na ne mwa dansemi. Ya liboso kaka respect. Ne mwa dansemi n'est pas très bien éduqué. Oh. Azona respecté. Yami balé cohérence. Il n'est pas cohérent. Nako limbo. Yami sato sincérité. Il n'est pas sincère. Et Yamine, il n'est pas inspiré. Pour nini na lobeli respect. Nesongianzi na fumukusu kia muzana panda na ngola aleka kana media azen opportunité ya media koleka ba champ spirituel yonso ya Felika na lobi ya République démocratique ya Congo te ya Afrique nanu a se serva na micro te pour à régler ba différence yé na bandeko na yé na pesio de fi kenda ko luka émission moko fumukusu fanda na chaîne moko songolo pour s'attaquer finga bandeko na yé
na umeli na service ya presse ya Fumukusu na mona oyo na mona na yebi makambo ebele masolo ebele entre de chef spirituel oyo atane songenzi la loba mon côté oyo permettre kapete biso bana na media to loba azona respect mais tala ne mwanda sema koma mikanda boni afinga Fumukusu afinga ba chef mosusu yango na lobaki il n'est pas poli c'est trop mal éduqué. Cohérence. Mais message n'est pas cohérence. Et c'est une stabilité même pas. L'objet c'est qui y est mon roi. L'objet est qui est mon roi moi sans capé royaume. L'objet est qui yende Kwatulendo akoyana mokili po fandi sabokonza tata kelili kolona se ala don de surprise le loko miko welela e bonga ya kozala président de la république. Okokoza la pilote ozanga avion. Okokoza la roi ozanga royaume. Okokoza la président ozanga pays. Okokoza la même pas chef coutumier ozanga mabele. Nalobaki il ne pas même inspiré pour nakosuki ça. Banda kolanda ba vidéo ya Fumukusu. Banda 96 na RTNC. Telelo. Alobaka maloba moko. Sans Fumukimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Bayindo tozonga na bo Fumukimbangu. Potomona nzila tatakele kolonase. Si kumya semono anza loi de la création ndema yesengi bayindo batanga. Landa ba vidéo yonso landa parcours ya nation d'India. Mais lobi to mona kine mwanda senya lobi baluba bazema kila salite mokongo akokia mema nkutu ya mongala te mokongo akokia mema nkutu ya moluba te mais un peu plus tard to monya balisi mwana na epa ya moluba la loi bengi président Félix Tshisekedi neveu na ye mais lobi lobaki mokongo akokia mema nkutu te soko baki bazeba neveu na yo orejetaki bango donc bref weneze mayenga na kokenda pa ya tata na nga Fumukusu ke mzala panda na ngola na ibise tata soko na résumé yonso wana ezena ntina te bo bozala nani mwana nsema à moins que mokolo moko akenda kokombolo balokuta oyo aloba na kombo ya balider yonso na kombo ya balider yonso ne mwana nsema aloba na mokili Fumukusu aute pai na ye. Le long a regretté école les soko na 20e promotion basé pe na ba 6e belé 6e commercial 6e soko ni bango batanga ka spiritualité mais babimisa finaliste moko Fumukusu abandi mosala ya fufa mona 1995 libanda mais na 81 déjà bandaka mosala oyo depuis 81 telelo ne mona sema babimisa liso leader ni te po nini ko utiliser le kuta pour bateau simana. Donc ce sont wana ba raison oyo ngai personnellement étant moi na spirituel ya Fumukusu akoli na koloba na tata na ngai soko akutuna ngai kokuta na nona ne monda semite tikela eso ye mota sala mokili na ye akenda mokili na ye soko ye mota zena royaume na ye akenda na royaume na ye soko ye Kwatulendo azala Kwatulendo na ndenge na ye biso sima ene songia nzila oyo azekola kisaba indo nzila ya Fumukimba matondo matondo mingi ndeko Ndombele tuzokima kana na sima na ngonga ndeko Ndombele bato bazokufa trop na période oyo ona ni bato bakufa ka déjà mwaka mais na période son frère trop na période oyo mkufa yango ebakisami makasi molali wala mungilo mtoba kuna ndeko wana kufa ina siapo tokola ngo kuna apikeka artiste bakena uzo ya déjà les bébés awa nini penza omoni na biso bato ya mboka na biso bato tokoboko na basoso ezaka pe na période moko basoso bakufaka mokomona moboko li basoso abeli liboma akenda luka bambuma ya diamba kotokisa po mai wane sungaka pe basoso aluka pilipili ya miki akotuta amelisa basoso na ye po akata epidemie wana. Mais la grande surprise, c'est que basé Kufa. Moto kosala statistique azete.
moyindo azali kokufa na ebale, moyindo akufi na nzela ya motuka, moyindo akufi na avion, akufi na mai partout. Statistique ezete. Pour nini christianisme? Christianisme baramena bato na automatisme. Crois seulement au komi motombo. Kosala eloko te belela nzambe. Mais to kama kaso ba okinza la baluki moteke. Donc kaka nzala nde sila kana eloko physique. Te na bon nzambe ba koko na biso ba yebaka nzambe aze énergie. Moto aze mosali transformateur. Oze na posolata chaîne wana zena kingo na yo nzambe ta kokelela. Masala ki Matthieu oyo yoko transformer yango pe comme eloko yo zena yango posala. Oze na posa ko sala eloko nzamba salela ka yo argile. Yo nde transformer. Bato lelo baze ko kufa. Toliaka nini? Tomelaka nini? Te na bango ba médecin seulement basalaka ya ko ramener moto ya pasi na bomo ya malamu et comme contraire basali mombongo na kufa ya bato yango boze komona ba magablo ba manzanza moko ebimi lelo ba dispensaire moto wana soko komi ka ezala ya yete akoyamba yo bongo soko atikaki mbongo moto kete na ndako ayambi yo nanu 7000 affiches pesa nini ya perfusion tant on se ka ya perfusion ye fois zona no ata 20000 abengi petit moko ya coin koma na ndako kuna pesa marakuja ati ya moma deso na moto soko komi trop tard à transférer lelo toze komona kenda na hôpital général ya mama ye c'est regrettable médecin c'est pour les kabato na couloir alobi oyo soko luki mbongo ta kokufa oyo ngolo kwa eloko même moto yango moko nano mama ye mwango soko kendeki na malaria 1+ yeba ke 2+ ezeko sila yo kuna solo moko ko bimaka kuna bato mosu bakufaka na janvier bainga bakufa na décembre solo ya mama ye mondelo ngoli bango soko 11 mois wana eze ba paramètre yango to bi fallait statistique salé année oyo ba nouveau né bakufi mingi basi mingi baboti ba morne faut ba incriminer ba faction basi ya semi bazwaki ba nouveau né bakufi mingi faut ba incriminer ba faction ba nouveau né bazwaki bilenge bakufi mingi po nini bilenge bakufa mingi bakei kotala sodo do bilenge base komé batali biloko yoso tokolia ko eza importé bako incriminer toliaka nini toliaka biloko ba conserva na base à formol oyo lelo ba maladie incurable belé et comme les biso ba ino pour nini bato base kokola makasi te statistique so ke salemi bato na bato environnement c'est malamonté mai nini régime des eaux c'est comme elisa biso ça la preuve toka mai ya régime des eaux tia na verre fandisa yango plus ou moins 30 minutes omona couche ya zéro ekotika la nation dire otoka ki mai na kala mai wana to mena yango mokolo yoso ya bomo ezeko ke tosala nini na kati na biso tango bato baloni milliard baloni basali bilanga na engrais chimique bato balei soso ya kizengi soso moko azeko bwaka maki ayebi neta zeko kanisa zeko sala songo tu maki zeko kita tango bato bale maki wana tango bato balei soso wana esali nini na banzoto ya bato te mboka yonso evifaka na ba statistique département oyo ezeya nani environnement département oyo ministre santé département oyo ya social bato wana yonso fo bazalaka na ba réunion po ya bolamu ya peuple mais lelo contrôleur tambola na nzila otala mombongo ya ba cercueil ba pompe funèbre po nini mapa ekomi koteka ma compte goutte po bato balalaka baliaka penza biso malamu te mais cercueil ndeze koteka ma chaque jour bato nesika bakenda baluka pourquoi bato baze kokufa chaque jour bato bakomi kosepela basala mombongo eze komema liwa wana vers bango lelo ba morgue privé komi lelo ba cimetière privé pour nini moto asali cercueil ya koteka suwe na ezeni bato bakufa
médecin oyo na panta sali soko morgue na ye privé soué na ye bibembe ya et lelo ils école ba matin na média ba morgue yonso ya capitale est plein bandeko bakufaki na accident na rond-point ngaba basangi morgue akotia bango est-ce que interpellé ba autorité na biso te pona bango ba asseoir pouvoir na bango pona bango afandi atu vidéo atie bolumbu na ye azekolakisa mwana aze même pas na mbula ya bana na ye biso religion africaine etolobi nkufa lelo ekomi à proximité ya bato mai baze komela bilei baze kolia mopepe baze kolospe bakambi ya leta nesika balula bolumbu bayeba baze bakonzi po bakonza mibali bakomaki na bisika wana po baluka bolamu ya population mais soko population baze kosila yo kokamba nani te bango balingaka bilenge bakenda na zododo bilenge bakenda na kosila omoni tokoma kovivre na kobanga soko kei une église babangisi yo keba demo mokase kosilo na nzila soko boye na makambo politique babangisi bino keba mobulu moko kokeya na mboka bato baze kovivre na batrocité bato baze kovivre na kobanga bato bayebi te pourquoi bayaki na mokili nzoka nde batangisaka moto tina ya mabele tina ya bomoi na ye tina nini abotamaki tina nini mokolo moko akufa oyo lelo bato batangi te oyo lelo bato okoki otambola na mokolo mobimbo moni liwa ya imbwa te mokozanga te komona liwa ya moto mpe liwa sango liwa ekamusaka lisusu biso te so balobi kaka ntela akufaki oleli kala mingi te kana kolela wana ntango moto moko akoya boke kotonga elamba bakufaki nango sali te namonaki singaka leso akufi nango bien te ayebaki te donc sur le place wana mawelongwi ekomi kotonga babombi nzoto yango mpo boluka na ino bakabelo boluka na ino bamokasin mpo mokolo bakobimisa matanga rendez-vous ezali na bikala esika bakoma kotumba ngulu bakoma kotumba soso religion africaine ye na enseignement autre koloba na bato bamikomisa basardine nyonso ekolekaka na mboka esengeli interpelaka bango to ya mortalité très élevée bosali na yango nini baprécaution nini bodwi bilenge baze kokufa koleka bankoko baprécaution nini bodwi te to contrôler oyo tozali komela lelo tala bajus de couleur oyo ekomi nzoka nde mpona kosukisa sofre nakendaki mwa molai na bajus de couleur wana ezali na bacolorant oyo tango biso mibali mingi tozali kozwa na bavesi na biso tozali na biyungulu batami akolekisa mai okei kosuba akangi poudre lobi obeli barin bamaladi ebele leo toatribue na bondoki ezali bamaladi scientifique lokola bakambi ya politique bazwi ntango te ya kosala barecherche scientifique epo mpe botungisa bango te boramene bango ya kosala barecherche scientifique bango mpe babaleni na bahome soi-disant spirituele bapasteur oyo batondi awa mpona koloba eze maladi ya bandoki ntango kaka toincrimine bandoki tobomi recherche scientifique mais mondelo ateya o bible te lelo coronavirus baatribue yango te na ndoki moko songolo mais biso sibe ntango yaka balobaki etumbu ya nzambe. Ok, Matondo Mini Ndeko Ndombele, abonnez-vous massivement à Africa Telema TV, a vraiment beaucoup de joie. La réponse kaka ndenge bolbaki marakuja kende et puis na kiti donc tozana Ndeko Ndombele na plateau na ngai vraiment awande tozo lobela ba question na bino bopesaki abonnez-vous massivement na Africa Telema TV et puis na Marakuja TV na Bonganya Media na Biscuit TV na Moindo TV et puis na Congo Bopeto na Likelemba TV et puis na Mbetologie TV awande bokozoba émission lokola oyo ezolobela vraiment makambo ya mboka et puis ya ba culture na biso Ndeko Ndombele na zongelo lisusu bakangi DG ya Safikas. J'espère que vous êtes au courant nango olobini ni pour la suite ya likambo ya baso mouton déjà wana ya Safikas azé mondele
tozalaka mingi na politique à 2 poids 2 mesures. Soki zéro poso pembe, justice ezeko salema na kubanga. Mais nga na sepela pour président Kabila longola moi complexe wana refulaka ambassadeur ya Union européenne. Donc elle a kisi que président Félix Tshisekedi a kolanda matambe moto wana soko ba entendre ye que ba moni que pour magui eze déjà akenda kolia vungule. Akenda kokutana na bandeko Mike Mukeba kuna akenda kokutana na bandeko Yonso baze kuna po une pas soko spécial. Mposo wana moni ça fait mal au cœur. Ba mema biso le roi Nzamba c'est mondele. Yonso mondela sala kamalamu. Donc okoki kanisa ata zongo ya mondele c'est chocolat. Wana c'est un voleur. Oyo a compliqué mandat ya ta. Soko président Félix Tshisekedi tel alors inane. So de monton mon non oscillité. Mazena 5 atikali na 4 ans. Tango linya kotala po te akendeki na baso mouton biso personnellement to mona kezalaki esikate sengela ki bandela po banzila na ino oyo ezalaka la ezema be falaki banda wana akena baso mouton une année baso de mouton na ino silité bongo na deuxième année akosimba wapi banzila mokolonia kotala sa combien madesu mokolonia kotala dollar tozeko koyoka pe budget oyo bango balobaki ya 10 milliards yango wana ekokite bazeko kitisa ngo soko na 5 milliards ozeko mona documentaire ozeko mona masolo ya bazoué na ya bamambo tozé na problème sérieux na mboka oyo mais mondele wana fo justice simba ye et pas ina bango soko moindo moko akosala aventure moko ya ndenge wana na yebite ndenge nini akozala traité na yebite ndenge nini akozala traité. Alors tu réserves soro wana na justice na biso. Botuni ngai pona ba so de mouton yango soko sili tolobi bravo. Mais pour ya biso ezala ki sikate ya kobandela. To comprendre plus c'est basali yango pour ya visibilité. Omoni mais président Tomo Kambi akosala kate pour ya visibilité. Ezala ki priorité. Projet wana e bandaki bandana tango ya Kabila Kabandi président sortant mais ba monaki yango eze ko coûter moi mingi basala na ino banzila bazena nzila moko ba kosalaka ya malweka et bi malipen et ngeke désengorger route de Matadi batiki yango po basala so de moto suis une année ya embouteillage presque te ezaki nango prioritaire te budget nango na tango ya président Kabila et ça est estimé à 27 millions. Mais les gens qui ont exécuté na 43 millions. Ma déso est comme mon souni, il y a peuple congolais, bakanisa en côté. Babo sanate bango batunaka Kabila, bokeina banzila peuple akolia nzila. Les gens biso totuni bango le côté. Bamitulu. Merci beaucoup na balandi na biso ya Africa Télémative vraiment. Tokomi na suka émission na biso kasi o ezali kotambola mikolo yo na monde oyo ezali kolobama partout kuna na Europe et awa na RDC mboka na biso et pas web musicien na biso fali kupa akenai pona kobeta Bercy et kaboli batu batu musu bakomi ebetama musu ekozala te donc et créer mo ba polémique moko boye est-ce que musique ya biso ba congolais izana tina ya kozonga kobeta biso na Europe to eza suna tina. Maman Langai Marakuja Congolais et Sardine. Na bango ba combattant. C'est demander quelque chose de son contraire. Tant qu'on va péquer ça comme musique, n'a rien à faire. Le roba luki zonga poni. Na se ko ka bato koloba culture na biso kufi. Est-ce que culture ya ba yimbe zebe musique? Na musique ngo to uti koloba ngo tout à l'heure. Bayembi nini ndengo kolalela nga na butu lelo suka masoko suka matoi suka nini ko telemela ngai soko telemanga na butu lelo yango wana nde yango musique oyo bayindo bazena ngo posa donc diaspora oyo bazena Europe posa na bango na koyeba culture ezeka ka minduli te biso to kolikia na bango bato bati concert de kofali
fallait qu'il va se mettre d'accord. Ba reprocher qui bango nini bato basé ko kufa soi-disant na mboka bango basé ko distraire bango basé ko kenda kuna ko sala ka folie na bana na bango e ko boma mabala na bango basi metaki d'accord musique wana e ko zonga lisusu po distraire bango e ko yeli supo panza ba foyer na bango to musique ango changer. C'est ça. Soko to supprimer ki eloko moko to suspendre ki eloko moko to lingi to zongisa yango photo luka terrain d'attente. Ah, oye ko sala lisusu te, oye ko sala lisusu te. Ngai personnellement na dégoûtant musique na biso. Musique ya baindo pour ne pas dire musique congolaise kaka. Musique ya Afrique mon. Na mona ka ba piche kwere ba ko yembaka. Ba sala ka succès. Maintenant on a yoka te baleli pona oyo boko haram masala ka peuple Nigeria. Non te. Ba musicien na biso bazeba ba homme de masse et outi kosika na Beni massacre ya Beni musicien ni na robeli yango te toze ba politique biso mosala na biso mindule mais ba beti za bino mindule to ko ponaka misala ya mindule pona ko désorienter to ko orienter bato nanya leli na bato ya Beni Beni baleli bakufaka te lelo base kukufa te mena Saint-Valentin talabango ndenge babeti mindule te peuple moko se kukufa peuple moko se misérable to bossa na te esclave bapesaka ye musique na kwiti alors soko musique na étant biso toze considéré lokola ba esclave musique ezena ino te na première position par donc soko bakobongola musique babeta musique ya révolution omoni mondele tia zeko tika bango ayebi ke bango ne basé ko continuer œuvre na ye ya kolalisa Afrique kongi po nini ba empoisonner ka bo bala ye abeta ka pe musique mais mindule na ye zalaki ya ko éveiller conscience ya bato po nini ba assassinat ki la ekidu po musique na ye ezalaki ya ko éveiller conscience ya bato et po nini basé ko soutenir musique ya ba musicien batikali po musique wana ezé ko pousser bato na bondumba musique ngo babine na kango be na loketo talaka musique yango babindela bango be na loketo soko basilisi na mindule wana bakenda kosukela wapi na botel na bikala ya pene pona ngai eze primordial te baluka terrain d'attente musique wana eze koluka bolamu ya peuple congolais te yango ndete culture ya baindo culture na biso eze kobina kaka te culture na biso eze koyemba kaka te tozena ba valeur ebele oyo bango sengelaki ba promouvoir lokola bazé kokoka kokota te na compature te na malheur ya peuple bazo kokoka te kokota na va ya révolution ya peuple pona nga babeta te ko changer loko te na mitu ya bato matondo mingi ndeko ndombele babeta te ko changer te na mitu ya bato wana eyano ya ndeko na biso ndombele tomokende vraiment na suka ya émission na biso ndeko ndombele pesa message moko na bana ya mboka message moko na kopesa na bilenge ya lelo eliki ya lobi mwana kufela baboti a bénéficiaka na tolio ya moboti mosusu aze kopesa mwana na ye na nzela ya wete wana eze proverbe ya biso bato ya Kasai biso baindo tokei mikili ya poto biso baindo tokei na Asia biso baindo tokei na Amerika totamboli partout na mokili eloko nini to bénéficier na ngolo kwa leçon kaka mondele atambolaka na maillot de bain kaka mondele akendaka pique-nique te bilenge ya lelo batili bango ba whisky motam ndeko nanga marakuja sofre to uti to komi na suka me pesanga tango moke soko banganda bangi ezalaki facteur ya développement ya jeunesse nde mondela zena ba millions de nganda ya bangi po oyo nyonso ezalaka facteur ya développement mondela luka ko benda yango epai na ye soko zododo ezalaki facteur ya développement ya jeunesse mondela alingaki asala autant de zododo epai na ye mais bosololaka na bato ya mikili ya poto tuna bango soko établissement moko etekeli mineur masanga ya elangwisaka
ba retirer permis d'exploitation. Un espace Schengen yonso à côté kaka lisuko soit permis d'exploitation. Mais botale pas ina biso. Bato bakumbi ba whisky na bamboka na bango masanga ya milango ezete. Ba Arab kenda na Arabie Saoudite, kenda na Dubaï, kenda partout. Ba Indien kenda pas ina bango. Botala ndenge nini bazé ko encadrer jeunesse na bango po ba yebi bokasi ya lobby ezena bilenge na bango. Et pas ina biso okokozanga mbongo ya lipa. Po lipe bandi na 200 francs. Mokozanga te mbongo ya libanga ya zololo. Po libanga ya zololo bandi na 100 francs. Donc moto azangi eloko ya kolia amibwaki na kwiti. Eloko mobimbeze ko déformer bato. Eze ko buka bato nkota. Moto komi ko loba lokwa azena retard ya manouvelle lokwa pile bandi ko sila na batterie. Que bon. Mais tala moto soka langwete. Moto soka langwe bangi. Lokwa ezema kam kwiti ya moto. Yo petit keba yo mona tenga prêtre nena liao. Mais soka meli masanga. Yo na obeta. Bato bakei na mokili oyo ememi bango na moto ya makanisi. Bato wana basomba kamituka batongi banda. Aleki fali na musique na sa kwite likaya bangi. O pa meli masanga. Akomi zoba tata moko ba respecta kanandako okomona bato basimbie kotoyo makoleze ko kokalisusu kotambola te. Ba musicien ba beti nini? O ba beti bilenge. Soka ze mobali na yo pakola ye mfwendi nelongi. Eze ko beta. Ofandi netando eze ko beta. Soka ze mobali na yo pakola ye mfwendi. Te. To revoir système éducatif. Totangisa bato na nkota o bato bazé ko maîtriser et vous en a moins de bêtises. Bêtises le bamaka facilement en français. Alati ba fesse. Tiens mon lingala. O mon danger nango. Ah, asimbi sexe ya mama olobi yango na français. Sexe ya mama na ye sexe ya tata na ye tiens yango na lingala. O mona ndenge nini ko scandaliser. Na émission oyo e ko zo problème. Te soko bako ramener bato na bankota toko yeba nini na nini toko kitoroba nini na nini toko kiko yemba mokili vivre to vivre na mokili ya ba sardine mokili ya ba sardine kuluna kataki bato ba kuluna eleki sododo eleki lelo na ba milliers oyo zalaki ba milliers moko respectueux. Le lobasi ya bandumba bakomi ko telema na bakuma. Soka komi kaka 19h. Cataforme. Alati elamba na sati elokote. Ndeko tombolo moni molilo ezaka na se. Awa na mboka oyo. Tozena ba dirigeant tozena ba dirigeant. Tata ni na komona na ndako na ekoti Kinsekwa. Ndako na ekoti soko ngungi, ndako na ekoti Magorodo. Bana na ebaze kolala. Te fois telema. Kinsekwa aluka masuti. Ngungia luka soko eloko ninya koluka pona bolamu ya banana. Autorité politique, c'est vrai. Bilongo yo bino bokolingaka yango te. Ben mission ya conscience bino bolingaka yango te. Bino bolingaka ya mfwengi yeyo. Basé ko boa autorité na musique basé ko lakisa mikongo ya basi à se gêner te. To bengi saka bango na ba conférence ya makambo ya ntina bakoya te. Mais na poko moni na conférence soko na concert moko azeko tia mokongo soko ya ligoro do soko nini enkoba mokongo ya nkoba na bilenge tolobaki ne bandeli awa bokenda ka mikili ya poto bokopie ndenge jeunesse na bango c'est vivre. C'est vrai ba clochard ba ali mais tant sous 1/10 tant sous 2%. Et pas une abisso la majorité anti-valeur bato yo bazangi ntina nde bazé ko dominer bato yo bazé ko sala misala ya son nde bazé ko so monopole ya parole ko le kabato bazé une expression ko le kabato bazé na maloba ya ntina le lobiso tozé coincé ba pesi privilège na bato yo bakolobela mitakala ya bato bakolobela comment se fait-il na chaîne tant sur chaîne nationale bolekisi mama moko azeko la kisanzeto ko komisaka batata lokwa ngondo bande ko balandi to so mayele jeunesse na biso eze jeunesse inconsciente jeunesse ya sardine kingo na kingo moto eze na tango ya kokanisa te nzoka nde soko moto ya jeunesse ezwi tango ya kokanisa te
lobby mboka wezena kufa balkanisation mondiale lukaka ekokokisa lobby lobby tokozala nayebite biloko bisangi tina pour lelo déjà tosangi tina. Merci vraiment tout le monde qui est vers la fin de Kondombele bambote ceux qui ezali ya kopesa batu kopesa et puis ceux que vous savez la numéro de téléphone opesi parce que tu combinaison numéro de téléphone à la biso plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 mbote na bino bandeko yonso bolandaki biso na bino baye bosiliki soko bosiliki na émission ye biso ndeko Ndombele tosali boyebake boze na 2% ya conscience na basolvo na bino po soko boze ata na 10% kaka ya conscience bino yonso bokoloba ndeko Ndombele oyo bongi to apuye bango po maye baze koloba maye oyo mfumukusu atangisi bango eze koluka bolamu ya ituruku ya bato me oyo yonso akosilika oyo yonso akobenga ndeko Ndombele po afinga sardi matondo mingi ndeko Ndombele ba nyonso bolingi bolanda émission na biso oyo bokozwa yango na chaîne Esha TV, Marakuja TV, Africa Telema TV, Biscuit TV, Moindo TV, na Bonganya Media, Congo Bopeto TV, na Likelemba TV et puis na Méthodologie TV nde bokozwa émission na biso oyo. Abonnez-vous massivement tokomi na suka ya émission na biso. Merci na yo Piro Malanda mokonja ba touriste na kati ya Bruxelles et puis na Liliane mama na Mateo na kati ya Weisenberg, pourquoi pas à Mama Imgoudi mwasi ya Kimia, pourquoi pas na Willy Tanganyika mon papa Zalayo. Merci na yo oasimba ki technique pe Nef Lumière ngala mon papa na princesse Ngonda Zalayo et pourquoi pas Adiko die chauffeur ba grand car na katia Paris. Merci du sous na Vanette Bindanda land na katia Belgique matou de Vendôme bozali belé merci neto kutani mbalasima bye matondo mingi le Kondombele matondo mama ngai manakunza matondo metala ne mwana sema koma mikanda boni afinga fumukusu afinga ba chef mosusu yango na lobaki il n'est pas poli c'est trop mal éduqué et bango moko tant watiki rumba moko beta na podium yake ko koma mpakasa likola danseuse en plein concert na motoki wana ba koma soko bangolo baze ko sio mukana nzoto on ne sait pas asimbi sexe ya mama olobi yango na français sexe ya mama na ye sexe ya tata na ye ti yango na lingala omona ndenge nini ko scandaliser na émission oyo ekozwa problème bato baze ko kufa soit disant na mboka bango baze ko distraire bango baze ko kenda kuna ko sala ka folie na bana na bango ko bomba mabala na bango basi metaki d'accord musique wana ekozonga lisusu po distraire bango ekoya lisusu po panza ba foyer na bango to musique ango changer moto moko alobaka na Afrika na ba dirigeant leka alobi mokolo bokomona mindele bakomi ko sepela nanga c'est que na trahir peuple nanga mais soko mindele ba telemeli ngai c'est que na zebola mon peuple soko bosiliki na émission yebiso ndeko Ndombele to sali boyeba ke bozena 2% ya conscience na ba cerveau na bino bato nesika bakenda baluka pourquoi bato baze ko kufa chaque jour bato bakomi ko sepela basala mombongo eze ko mema liwa wana vers bango lelo ba morgue privé comme lelo ba cimetière privé pour nini te ba initié na cerveau ya bato nyonso président Kabila kufa lelo lobi mosala soko président Félix Tshisekedi dit lelo inane so de monton moko non silité mazena 5 atikali na 4 ans tango nini akotala